biso M tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemi ye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi omema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma le gonza dio abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Lukra basi ashnayo, bakamuke tike la biso ba jeune. Babliko coupé sur ta latin, tika mwana batou. On te l'a dit combien de fois, pour les filles de ton âge tu fais pas les poids. Tu veux l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta soie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika mwana batou azonga pala kende kopema. Papa Android apesa tala teki ndumbeza na pema. Master yo katoli, boko swashi konta la koni. Bayebisa ki Olanda ki oposombe le plante poni. Tika 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 tika. Mbote bandeko balandi ya site www.congorevolutionnews.info. J'espère que bino bayo botinda rabisu bandeko bazali banda parce que bato bazali banda mingi bakansaka Afrique ezazamba epai wapi banyama bavandi balia na bango na bango tout en oubliant que en Afrique ba humain bali bato bazama ele bato bakanisaka bato balingaka basala bien bazalaka raison pour laquelle to komisela rabino ba émission oyo par exemple auto c'est la bino to komisela rabino pour que boye baki bato bazalia bato ba raisonner bato balingaka pe makamala mesalima alors lelo na ba question na bino bo posa ki biso lobi libanda que Kinshasa to République du Congo motezo pela c'est vrai né bozoloba mais to lingaki hein que to l'axabino réellement motezo pela mais nous sommes quand même à la quête il y a ba solution pour que République du Congo et kendali boso le quoi voyez toi ba jeune les lots toi ba jeune oyo bazana ba initiative ba jeune bazo kanisa malam to lingi to expliquer bino to solana bino par rapport à la question to reposer na ba jeune na biso bazana biso lelo de façon que vous comprendre les sous c'est quoi au fait la vraie vérité et c'est quoi au fait le vrai problème de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle na mbeli bino moko il y a ba jeune parce que jeunesse sur mon place dans faut ezalaka c'est vrai que ba vieux faut bazala ba jeune pe faut bazala pour bango bazala tonis énergie il y a opet ça sous makasi koleka de façon que tout qui est dans alors je reçois pour vous Lelo un frère dévoué en tout cas pour la République démocratique du Congo au nom de Papi Kayoka hein a coupé zamino ba plus ample des détails plutôt par rapport à je crois que moi mieux placé pour Kaib Sabino pour comprendre davantage mbotendeko mbote ndeko nangai kilesi alors Nathan auto sola ba ke mokili mo mezali kotala yo et okoyena nko ibisa bango moto yozali après to kota na détail ngai babenga kangai na kombo ya Mathieu Kayoka Mudingai naza congolais de pur sang parce que si ya ba congolais misusu ba lobaka ngai naza congolais mais omoni ke akokani na ba centrafricain mususu lobité ngai pena naza congolais mais akokani na bangolais mususu alobi naza congolais mais akokani na rwandais ngana pena congolais ya katikati ya Kasai. Alors na sali ba classe na ngai na Kasai na sali université na ngai na Kinshasa lelo nazali ko mema mukumba munene oyo na ndimi kozwa ya ko conscientiser ba jeune pour lelo jeunesse ekoti mutu mingi donc lelo jeune azali mutu susute ko kitoko tchela elikia pour être lelo jeunesse ekomi soki bo alobi jeune donc bakanisi mutu amelaka masanga na coin asalaka désordre mais lelo biso to limite pour na jeune à comprendre que mboka oyo eza ye ti bato babunda balumumba ba kimpa vita ba kimbangu babunda pour na mboka oyo tozwa indépendance d'un tout ça nango bazalaka ba jeune Lumumba bazalaka na 28 ans 29 ans bazo poursuivre donc yango wana biso to lobi ke pona ba comprendre ba jeune il faut ezala pe jeune yango biso to zui mukumba wana to lobi biso to kobanda ko conscientiser bango biso to kobanda ko kende ko yebisa bango ete na niveau biso to zaleli na niveau bango bazaleli
message zoleka directement différemment na ba mikolo lelo akoki koloba omoni avio wana zoleki Satan. Voilà. Alors, j'espère que réponse ta tellement claire par rapport à ma précision bande konabiso bazali banda bazali kozwa, mais avant que tokota na likambo etali conclave photo le bilan conclave wana boti pe ba maki ya boti ba maki mingi pe ba maki wana komi ko bota bana et komi ko créer en tout cas problème. Mais pour l'instant bande ko bazali banda préoccupation na bango liboso et na likambo etali dialogue na lingala nde tobi kosola nezo poser problème bazo ba te dialogue ngo tinda nango ezanini et pour nani ba sala sa dialogue parce que batu mususu babi dialogue wana ezaka po mokonza mboka kendate batu mususu batika bana posa ya kopusa lisusu manda liboso tuto bana dialogue na explique comme maniola ngo malamu quoi de façon que bandeko ba otala biso ba comprendre dialogue ezanini et puis but ya dialogue au République démocratique du Congo ezoluka ezanini dialogue soki balobi lelo ete ba congolais po biso toza na logique yake makambo tango ezali ezala tana ndako na biso surtout monaka soki makambo ezali papa na mama bakoyokana te bakobenga tata mwasi bakobenga mama kulutu bakobenga koko na biso wana o papa ayokelaka makasi aye tosololi na kati ya ndako tobongisi papa zongi na esika na ya papa mama zongi na esika na ya mama bana pe babandi kotosa na kati ya libota kimia ekoti yango wana biso tokanisi ete lelo ndenge toza boye maponomi selon la constitution il fallait seulement na décembre 2016 ce qui fait que lelo biso tomoni ete banda mandat ya président Kabila ebandi banda mandat na ebandi ezala kaka guerre ibimi apprêté serment na décembre 2006 na décembre 2011 na mars 2012 M23 batomboki bakamati manduki bakeiti na Goma bakei na ba député provinciaux bazalaka voter na Goma bakima M23 siko mobulu wane kokota ete ekomaki na niveau ya ke soki totiki donc mbula wana soki tolandaki ke totika guerre wana kendati na suka mbala musu bandeko na biso bainga basala ta examen d'état te pour na lobelaka ba jeune mbala mususu bana na biso baza kuna na 2012 bainga basala ba examen d'état te bano bakenda ba classe bainga basala chômer parce que soki guerre ezali na mboka biloko nyonso bino bokosala sous occupation et ça nuit les sans effet na niveau ya gouvernement central ce qui fait que abandi na guerre 2013 tobundi tokena bango ti accord Addis Abeba bato yo ba ko accompagner biso communauté internationale mingi Union africaine pour biso toza ba africain il faut pas tonganaka eloko yo isalaka biso ba africain balakisa biso bitumba te bakoko na banda bakoko na biso ezalaka kosolola o to benga na français arbre à palabre so bato ba ko swanaka bakoya ko fanda pa grand-père na sanzete ba fandi ba sololi biso tango tomoni ke guerre wana ezali ba oyo kuna batomboki ba oyo kuna batomboki ba oyo kuna guerre bimati na kati oyo ka bato msuba bima baloba te katanga oyo eza biso to kata yango siko bato modèle wana tomona ke ko continuer na bango mboka wana biso emesana bongo te mbeko na biso ezaka mboka moko ezali sanga moluba akokende abali mungala akokenda abali katange akokenda abali mukongo mboka na biso emesani bongo siko tomoni ke oyo komi oyo azo loba boy oyo pe muto a est alobi boy esengi batu nyonso bafanda basolola nde communauté internationale bayaki kosunga biso babiboza ba congolais entre bino fo boyokana eloko boko wele ezanini. Donc, il faut signifier, préciser plutôt dans le cas proposition des acquis à la communauté internationale. Proposition de la communauté internationale, banda accord cadre Addis Abeba. Yangwana tio monatango tolongo Addis Abeba tozongi awa ba créer un mécanisme national de suivi des accords cadres. Parmi les objectifs et mécanismes de suivi à accord cadre wana, il fallait qu'on lande là ba recommandation nyonso o ebima na accord cadre wana et ça les nyonso moko. Parmi les recommandations, il y a accord wana izalaka dialogue. Mais bandata mutu na mwelinga na mutu en tout cas fona tuna soki na tunite bandeko bazali banda bako sepela penza mingi te mais mutu neza boye. Bongo tango basengaki tango communauté internationale sengaki ko dialogue salima. Pour nini na tango na bosizaki yango te. Bolinga ki tango subozela to comment makambo koma na moi suka après bon to ndima dialogue poto sur la po yango ndezo bota likambo. Yoka siko likambo ndenge na oyebiso mutu na neza mutu na vraiment malamu mais biso tozaki na
tango moko tango bango balobi na biso bon ba congolais nyonso bakenda ba solola eza makambo ba congolais na ba congolais yo yoka te ke bandeko moko oyo na 2011 tango élection esili ba voter communauté CENI et proclamé président Kabila président avant que tout CENI proclamé président Kabila président mutu moko na limité à prêter serment qu'il y a za président mais ce que yebisa ngai toza na mboka moko oyo toza na président élu oyo azali président Kabila place, ouais. mais toza na mutu mususu afanda azalaka asa candidat malheureux tokoki kobenga ebongo asa candidat malheureux na élection mais ya boya na ye alobi te ngai nde nazala voter na prêter serment asa candidat malheureux mais après ta serment aloba ye aza président siko biso tokokenda to solola yango tomonaki ete tokoki kosolola te tant que totika mutu wana na mbeba ya modèle wana aza pe na bato na nsima na ye oyo bazolanda ye oyo baza na kondima ete ye azali président mais sikoyo ifale tobenda bato nyonso wana toya na bango po tokoki kozonga te touti Addis Abeba na 2013 tozongi awa 2014 ale dialogue tokosala ngo na banani yango oyoka bato misusu bakolobaka wana ezali su dialogue te komi monologue donc biso na biso tofandi tobandi tosolola donc eza neti mutu ye moko moni mutu moko neti ezalaka moko mona na nzela papa moko azoloba ye moko na nzela donc biso ndenge toza boye majorité toza na likambo te entre biso jamais oyoka parti moko ya majorité eloba soki biso tokenda dialogue te oui mais na benga bango ba militant to ba membre ebele ba kenda pe na ba diverses raisons permettant bango ba kenda te wana ezali indiscipline. Biso soko za na famille ata na kelasi ndenge biso totanga tozalaka na mutu moko azalaka directeur de discipline soko amoni yo enfoncer chemise te alobi na yo monsieur zonga enfiler chemise na yo avant okota mboka na mboka ezalaka na ba loi famille politique na famille politique eza na ba règlement na ngo soki siko biso tomoni ke biso na kati na biso tokomo tambola na ba brebis galeuse c'est-à-dire bato biso bazolanda susu ba discipline ya mouvement na biso te bato wana il faut ko sala nini il faut ko frapper bango lokola baza ba indiscipliné il faut to frapper bango siko bango ba yebi ke biso to lingi to frapper bango basali nini ba mikimeli eza neti mwana oyo papa yebi mwana sali mbeba na école papa ke na balabala kutani na préfet abisi omoni mwana na yo asali bo mais ye ayoki ke papa kutanaki déjà na préfet akimi ndaku yo kopesa foti na nani na mwana to na papa papa alobi na enanu te mais yo okei wana baza ba indiscipliné yango wana biso tomonaki ke tango tozongi Addis Abeba esengi biso eza Union africaine mboka na biso esinya ba accord na ba organisation régionale et sous-régionale dont l'Union africaine qui est une organisation ya munene na mboka na Afrique na biso il fallait to benda batu nyonso to ya na bango to solola to yoka na ete eloko nini esali ke bino boloba ke bozali pe ba élu mosusu kutu ba député ba yebisa bango bokenda te alors que ba pesa bango mandat na population balobe na bango bokenda te po ete biso toza ba élu il faut bango ba ya vers biso mbutu nyonso wana il fallait to sangisa batu nyonso po ete to mona ndenge nini tokokamba mboka oyo donc to ba que lokola ekomi kala penza te il faut salima donc batu nyonso bokoya ko sangisa bango batu nyonso oyo tokoya ko sangisa omoni mboka oyo ndenge toza boye moi ba accord congolais ndenge ya zala déjà boyoka nezaka pena ata ba Lumumba wana ti oyoka bakenda ba conférence nationale souveraine oyoka batu misuti lelo balobaka ke Lumumba salaka mabe donc tozo luka objectif ya chef de l'état ndenge ezali ye azali muto ya mutema munene bandaka la mutema na ezaka ya munene ya kufungwa mandima na muto aboma ndeko na ye aboma bandeko na ye na este balia na bango sani moko na 1+4 ti arabi na bango te boya to yoka na po ete toza ba congolais mutema na eza munene ba oyo bazoli bazala ko umela na ko ya ko sangana na biso po oyo kozo biso to te défendre eza cause ya peuple
Pour la ligne, on biso eza cause à peuple. Peuple congolais ndenge eza boye balingaka kimia. Biso ba congolais to linga mobulu te. Soko che o sali remarque o tali observer te banda ville na biso neti na zwanda kisaka ya ville ya Kinshasa yango moko. Banda ville ya Kinshasa ezala ville ya Kinshasa. Jamais guerre esala 3 jours. Donc ndenge biso toza boye to lingaka kimia. Siko kimia wana to koluka ngona banani. Na bato bazokanisa ete biso tozali banguna na bango. Bato bazokanisa ete biso ndenge toza kosala boye tozoluka kimia tozali na nzela mabe. Nde to kosenga ete bango nyonso baya. Yango soko utali mikolo yo tango ba instance esalaka et kendaka pone ekende koluka bato baya ko participer na dialogue to kenda ko zona bandeko na biso ya diaspora. Ba diaspora tozaka na posa na bango po ete bango nde perna bazo représenter 10% de la population congolaise. So biso ba congolais toza 70 millions lelo, c'est au moins 7 millions ba vivaka libanda ya mboka. 7 millions so to tient cadre ya Congo na biso na législature 7 millions. Normalement diaspora il faut bazala au moins 10% des sièges na ba institution na biso to lo tchaka na députation nationale pe na Sénat. Il faut pas en 10%, on a 500 sièges. Il faut 50 députés. Bah où dans la diaspora. Ça dit que on a en Suisse. Bah voter député na ban. On a en France, on a en Belgique. Bah sali circonscription d'un code électoral et qu'on senga siko tourner to sala ba bimisi. Yango to za na posa na bango. Ata na dialogue ndenge mokonzi mboka zo benga. Tozo luka inde peke bango bazala. Po bazana mo à dire. Ba contribuer à na PIB na biso ya ba congolais. Yango wana tozo ti ezo sala ke toko umela ka pona to fongola milulu yango eza ke batu nyonso ezo sangisa ba congolais nyonso o bazana nungu bazo kanisa ete tozana mabe ba ya pona to fongola milulu. OK. Alors j'espère que le message est outil koleka, mais une autre question par rapport à bandeko bazo tala biso siko parce que tant que le dialogue question ngana tuni. Est-ce réellement dialogue et sa solution pour la République démocratique du Congo? Dialogue et sa solution pour la République démocratique du Congo. Dialogue et zali kaka et sa solution pour nato lever ba option politique et permettre bisoto kende na maponomi o ya kimia. Na ndenge ni na koloba. Tango to sala ki maponomi na 2006. To kenda deuxième tour. Wana loi électorale attend wana sengaka biso to kenda deuxième tour. Après deuxième tour, ça c'est les là na ville à Kinshasa. Ngana na bandeko na ngai bakufa. Nazana mwana ndeko na ngai akufa uta classe mwana muke. Akufa na balabala. Tango toka élection en 2011. Toyoka bandeko na biso ya UDPS baloba bango ba gagner élection. Et créa et kabola susu ba congolais. Na 2006 c'est créa ka susu moi division. Oh biso to zamboka moko munene. Et ko senga ke tozala lisanga pour na to développer mboka na biso. Tokoyi ko linga te ba clivage que à chaque fois que élection ko kozala, élection ezalaka source ya malentendu. Ezalaka source ya séparation. Ozo ko séparer biso ba congolais. Ete bimisaka ke oyo azaka candidat ya batu kingani ya ngambo yo. Yango biso batongambo na batongambo kuna toko yokanaka susu te banda ya gagner élection. Mais pourtant il comme ta diriger biso. Ben tango ya ko ya ngani ya ko diriger a lobi bonga nazali président ba congolais nyonso. Moko yo kaka batu wana mwa nungu ko tikalaka. E ko kende tina assemblée nationale ko kende tina sénat. Yango wana tomoni ete à la place élection ezalaka source ya malentendu entre congolais. Mbalo yo quand même hein. Et sa troisième élection ya mboka na biso banda to banda Congo banda mboka na biso ekoma démocratique. Et sa troisième fois tout ça la élection. Yango na tolobi à la place tout ça la élection eko créaka eko zalaka source de tension. Avant élection ya Tomi bongiselaka déjà. Biso na biso to fandi to solo tolobi bon élection ngo ezali nini.
avant élection et sengaka nini et sengaka ba convoquer corps électoral ezali banani ezali bato yo bakoya kozwa ba carte d'électeur pour na lobby bazala non seulement ba électeur mais aussi ba élu bato wana baza banani eza population congolaise. Mais ce que la population congolaise wana, il faut toyokana. Toyeba ete yo na circonscription na yo responsabilité à mutu nyonso yango moni na dialogue tozo sengaka ba parti politique te. Dialogue eza ya batu nyonso. O nga nazali mutu ya confession religieuse musulman, catholique, protestant, kimbangiste. Nga naza mutu ya église de réveil yaka. Pona batu wana baza banani, baza ba leader d'opinion. Pona soki to tchakika ya opposition na majorité bato wana bakozala pe basape ba congolais bakozala froissé yango to sengi bango nyoso baya po to sola pona élection ezala source ya division te ya peuple congolais. Nabandi que réponse au ça est tellement clair et permettre à Bandeko Bazali Banda de comprendre la réalité. Puis la vraie raison au dialogue de Sengama, donc ça dit élection, oui, jamais que la source, il y a tension. Et la République démocratique du Congo est censé coûter la place pour tout sur la liste davantage parce que vu les appels moins mingia na ba congolais pour premier ennemi à congolais né balbara ezaka congolais moko et le vrai problème ba congolais zalaka pas congolais bango moko donc quoi prendre les sous davantage de façon que makambo tout ça là et les cas na kimia. Alors je crois que le dialogue congo est initié par le chef de l'État. Et ça pas important qu'ils à la peau tout le but pour retrouver la solution de façon au Congo et que y a un problème été pour 56 ans. République démocratique du Congo en tout cas depuis qu'ils là mboka moko indépendant 56 ans mukete et ça penza et belé. Alors est-ce que place il y a jeunesse na dialogue oyo et kozala mais ce qui est pour nani place ya jeunesse na dialogue oyo et kozala ngai nazo kanisa yango nazo mona ete ekoki kozala ta mutuna te parce que bato mbele bazo ko se plaindre ekozala mutuna te pona ti bazo kenda ti dialogue ezo fungwama ezande pona jeunesse pona nini na koloba eza pona jeunesse po ete à chaque fois que nungu ezalaka na mboka na biso bato oyo bazalaka sacrifier ezalaka kaka ba jeune muto oyo azali lelo policier azali militaire azali militant ya parti politique azali eza malamu te mais eza mabe tozo condamné yango mais bao bako salaka yango bazo sala yango ba ezali mabe po ezo tungisa biso makasi po ete bazo kende kozwa yango na population oyo ezali fragile ba jeune misusu baza ndenge tozo sola boye baza entre les mains ya bato yo bazali ko maltraiter bango bazui bango en otage ba enfants soldats na ba groupes armés oyo ezana nuko sala mwa mobulu baza ba jeune yango wana à la place yozo tuna ngai soki jeune akokuta place na ye place à jeune eza place monene dialogue eza ba jeune ne ba ozala ba grand bénéficiaire pour être cette fois-ci ba ko kende na élection ba kozala ba électeur cette fois-ci ba ko fongola na ndenge dialogue ekozala toko réviser ba ko réviser seni ko réviser fichier eza ba jeune de ba kozala ngakuzu na olinga étant donné que les jeunes bazo représenter 70% de la population congolaise que les jeunes bazala ba 70 élus pour être cette fois-ci ezalande ezala sous te ba vieux oyo ba viva kala ba banda kozwa ba décision na place na biso ya ba jeune dialogue ezoko fongola biso ba jeune pour être lelo yango na loba ke na bandi ne bande nanga ke biso to jusqu'au conscience ya ko conscientiser ba jeune pour na ba ke mboka o eza ya biso lumumba ti asala nyonso asala ngaka à 30 ans donc lelo dialogue ezoko ezali ouverture monene pour na ba jeune pour être ba jeune place na bango kozala na kati ya dialogue tango bazoloba que ezala ba confession religieuse et kozala bato opposition et kozala bato majorité ba jeune ba kozala pona ete bango moko bazwa destin na bango na maboko pona tango ba kozonga na ba place na bango ba kozalela ba conscientiser ba jeune mususu ete dialogue wandenge to silisi élection enrôlement oyo ko banana suka ya sanza oyo eza pona eza bénéfice na biso to s'enrôler ebele to zala ba candidat ebele pour être désormais biso moko ba jeune to zora ba décision o esengeli pour na développement na biso.
Merci beaucoup ndeko Mathieu Kayoka na bandi to komi penza la suka émission na biso oyo to bengi les rendez-vous et rendez-vous émission et permettra bandeko ba prendre le sous davantage pour bato bazali bandi ba kine bandeli ba kansa en Afrique to RDC to Afrique en général ba lion ndembazalaka ba nkosi balanda na antilope et pourtant en Afrique et na bato baza maele baza belé bato baza vraiment belé ba madi ba Nelson Mandela mokil mombe kumisa Baza africain. Kwame Nkrumah, bazaki ba africain. Baza ebele en tout cas, Toi Mitou, Sédar Senghor, Abdoulaye Wade, baza penza ebele, Abdou Diouf également parce que batamaï baza penza ebele autant raté, mais baza quand même fierté Afrique. Yangwana tolinga kokoma sabino émission lokola oyo boye bakamara moizo leka awa bo vivaka na biso ndenge on dirait tout ça ika place moko. Alors pour clôturer na yo je crois que on a une question mutuna pene asuka peut-être tout dernier message na bandeko nyonso bazali banda na bandeko nyonso bazali banda nga na osepela mingi bandeko na ngai ya diaspora bao baza na Belgique bao baza na France baza na Londres baza na Suisse baza na Hollande baza partout aux États-Unis au Canada en Chine par-ci par-là bazala ba faire des lances mais bazala te bato bazo attiser moto pour na mboka na biso baza bato ba bimi ba moni un peu comment les autres sociétés s'organisent il faut baya pour na ba pesa biso nde mateya expertise nyonso moto nyonso ayekoli na mboka nyonso bisika azali ba pesa biso mateya po ete na mwa mayele o bango ba kopesa na biso et permettre biso pe to bongo la milieu na biso to bongo la mboka na biso po ete mboka na biso kende liboso soki bango ba fandi kaka ete pona oloba ete ba oyo baza na pouvoir baza bato biso to kosolo na bango te mboka na biso ekenda liboso te il faut biso nyonso ba synergie na biso ezala ya ba oyo biso tozali awa na mboka ezala ba oyo bazali banda esangani pour développer to mona ona ba mboka misusu ba West Africain basala kango na mboka na bango pourquoi pas biso ba Congolais pourquoi biso Congolais soki mutu azali libanda ya Congo c'est kaza contre mboka oyo pona nini biso na mboka na biso ke kosala bongo lelo eloko moko etikalaka ezalaki fleuron ya mboka na biso Congo parce que soki nyonso za ko tambola te mais ata culture na biso ezalaka culture na biso ba star na biso minene ba beta ba stade ba beta na ba salle mythique européenne entre 2000 et 2010 et loko esalemate depuis mboka na biso ezala à part papa na biso que show ba beta na ba Olympia mais lelo culture wana oyo zaye ko sala ke mboka na biso exister kaka na mbindenge biso tolobaka Congolais mutema mabe ba étouffer yango lelo musique na biso ezo tepa ba Nigérien bazui ba Ivoirien bazui oyo biloko biso tozali ko sala liango bango bakomi ko sala lelo bazana ba niveau bango bazali cinéma na bango emati po ete biso tozalaka na ba grand artiste bazala ko sala ba théâtre na mboka na biso oyo lelo eza sous na place dans le monde alors que c'était des choses qui faisaient l'honneur du Congo to sangana to yokana pour na développement ya mboka na biso des messages na ngai suka na ngopesa. Merci beaucoup. Je crois que émission politique bon politique a été tout seul on va ko ba jeune to soli penza ningi to solo ba eza émission politique mais non politique té to soli pour na ba jeune ningi to solo ba to soli pour na ba jeune fa to bisabino tina il y a dialogue ça qui est important pour na bino mais peut-être moi mbote batu mbale bazali ya mbote ko pesa mbote mbote na opesa bandeko na nyonso bazolanda biso partout bazali ezala na Europe ezala na Asie ezala na États-Unis bon na opesa mingi président na biso ya ba jeune leader du PPRD Papi Pungu place à Rolanda ngai mbiki azali banda ya Kinshasa Rolanda ngai et tous les jeunes leaders ba nyonso bazana Kinshasa Doudou Trésor et même Longo Miguel Nemi Kiams batu nyonso balanda o tozara na bango musala o mukumba ba pesa biso ba Congolais to conscientiser ba jeune bazao barolandanga tozalaka ekenge tozala elongo biso nyonso lisanga pona totombola kita ya mboka na biso. Merci beaucoup ndeko Mathieu Kayoka et puis merci na yemoko Dimitri Bonganya moi na papa Bonganya poya zaki na sima caméra papa Bonganya depuis Canada et to pensais na oya biso le number 1 en tout cas Aigle Royal Micho Kombe Shombaka Ningezalaka mutema la Rachid la Mwema le papa de Blessing et on dit merci à Mr Clean Golden Boy Ninge na misana sepelami ko bengaye Brice Bantala
l'homme visiblement invisible, Mazarana Bisson en tout cas de cœur. Et on dit merci. Na Papa Kelly, le coordonnateur de l'association Asfat. Donc Asfat ne tombera jamais pour y avoir vraiment Motema Yama Kati Nzambe et il y a Nzambe pe Mokonzi en tout cas. Il y a mère on dit merci bande Konabiso depuis Luanda. Cédric plus Yamboka de Luanda, j'espère qu'aujourd'hui ma réponse par rapport à ma question de Mathieu Kayoka Outi Kopé ça yango Serge Faria là les mystérieux d'Angola, j'espère qu'Oyoki au comprendre que Suisse Zaka Moko il y a Okenda Liboso et on dit merci encore une fois là maître Fila Yamagaz le cœur de Déborah au Dito en Afrique du Sud moi tout et au ça la biso bien en tout cas suis comme Révolution News toyé pena Dimitri en Afrique du Sud au Solana Bino et on dit merci comme ça à Steve Pena Yangala parce que Yé Pena en tout cas c'est notre frère un fou miabilé l'époux tous à la en tout cas de temps en temps naïe kasi pendant les lots j'espère que tous ceux qui tout le monde a emballassé ma ponde comme Mathieu Kaoka à lobby to bana rokutana mikona ba jeune nyonso bazo formé ba jeune baza chargé pour la sensibilisation to bana comme la bino information pour ngo metoko suka ka pe na bango te pour na bi ke mso rokutana bon bango baza neutre to ndi baza na moi penchant ya opposition pe bazali so bolinga bango ya ba neutre pe bali to komisa bino malapo to za na posa ya kumba mboka na biso liboso musique eza malamu désordre pe eza malamu mais o eza mabe à venir à Congo yango nga na lobaka to sengeli to zoka soin ya bomo na biso mikolonyo so po chaque jour en tout cas est une vie et aussi congolais à souka ko na Congo s'il vous plaît to zakana mboka musuita par Congo s'il vous plaît ou s'il te plaît congolais à souka ko bima libanda Congo soko lingo bima comme mwinda te po soko boy mwinda ya biso bana bakozanga place à kovanda po biso batata na bango to tikala kozana mboka musuita par République démocratique du Congo na bandi tout monde ni balasima na numéro ekoya Dimitri Bomania M2M. What is it? It's extra card. Yeah, M2M. Tika mwana bato obengisa kiye na resto osombi biloko futi omemiye na supermarché boni biloko futi obimisi porte-monnaie okapeli ye $, akomi na posa zonge pa na bango olingi mema ye na kuzu te tika mwana batu 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 Jean-Marie Liboma les gonza du abimaka kaka na butu toyeko bimisa na mposa makambo nyonso asalaka na nkuku okutaki mwana bato azalaki nanu moseka neti mamelo oyeli ye bapromese ebele okosomela ye kabelo. Quand tu vois les jeunes filles, tu commences à jouer au papa bonheur. Tu sors ton argent, tu fais le pharaon. Pour toi c'est vraiment un honneur. Luka Bassia Ashnayo, Bakamuke Tikela Bisoba jeune. Papiko Kopé Sota la terre, Tika Mwana Batou. On te l'ai dit combien de fois, pour les filles de ton nom tu fais pas les poids. Tu veux l'alcool mais t'as plus d'espoir. Et tu commences à faire des cris à ta joie. Faro avec le mineur, tu veux devenir un vrai criminel. Tika Mwana Batou Azonga, Pala Kende Kopema. Papa Android a pesa tala te kindumbeza na pema Master yo katoli Oko swashi kota la koni Bayebisa ki Yolanda ki Opo sombe le plante poni Tika tika boy tika tika tika